Ma mission TV, le miroir du monde. Bon, bandana na bloc wana nyonso to kende kokutana na ndeko Félix Tshisekedi moto ali sérieux kuna alite soko zwina nuye moko sesanga o azali parmi ba initiateurs ba géniteur ya likanisi wana de l'ouest que débat wana même si on désarmé kingakati nde dollar ikiti so ba désarmé kingakati nde nani ba magistrat ya cour constitutionnelle bazana ba 13 mois d'impayement ba futami. Il ne faut pas oublier que c'est à l'âge de 29 ans oh écoute ndeko nanga médaille aleki yango ke Kabila zwaki pouvoir. Lelo oyo vous fondez tout simplement réflexion à binono sur base de ce que Kabila dit parce que na lobi mabe ba okende ko betanga bambata et alors il faut laisser de faire la politique mon frère. Ni tete sele ya la guli ko alerter batu ke mongo ya mboka bazoli yango lokola kalanga sele ya la guli na alerta esali ke batu ba se retrouver na prison. Non, je vais pas répondre Jimmy na mutinda yena. Je peux l'amener dans le communicateur, il y a parti, Gaza, président, il y a parti, le Kabila, on peut se rencontrer. Moi, je peux le répondre, Gaza, président, parti. Mais il faut que tout le monde Jimmy et Lokomoko. Tant que Bango Bayakana est en doïke pour critiquer Ndeko Félix Tshisekedi ali président actuel. Mais Babo Sene te ba régie financier nyon surtout ali na maboko na bango. Bali na ministre à finance, bali na ministre à mine, bali donc makambo nyon surtout ali secteur à Misolo. Et ali secteur au bango bato bali kokamba. Yoko montaza na kachikona oyoko tambola pona nini toyoko tambola pona ba minako na basaka tawo vraiment ndenge bazobo mamboka batoni ah même chose FCC ata baronsara ngo balongwa kaka ça c'est un parti il appelle du parti à monina yango wana soki bali na besoin réforme soki bali na besoin ya ba loi o etali makambo tali loi électorale tant que Kabila ali na majorité na ye yeba ki ba ko faciliter ka peuple te bona ba moyen ebelete. Vous avez un moyen de réserve nationale de cibelier. Il y a de là, il y a un problème sérieux. Pour l'élection de tout. Pour la Congo Maniete, biso na front anti-dialogue. Babengango réforme. Babengango dialogue. Biso de l'obé ali moyo bazo luka be excuse pour l'élection 2023. Merci. Bakorete makila on a tes autres na 2023. C'est le moment à côté de l'Assemblée nationale wana. Mais le cola na batu ya FCC élection pour les bango za tini yango ba fabriquer ka ba député. Nous disons pour nous les élections c'est le moyen par lesquels et nous allons consister. Où on a dit c'est la présidence de la République qui paye les fonctionnaires pour juge ya cour constitutionnelle baza impayé et tel baza impayé nzala ekoti na mboko. Est-ce que c'est le travail ya gouvernement ou bien institution président de la République? Merci Philippe bato te boko kondimaka bango à 100%. Kabila lali ala muki imposé na bato wana na majorité na ye. Aïdisi bango na ligi boboma. Peuple a ça la choix na yete. De deux tout beaucoup de sango à un seul tour pour la volonté d'Anga Kabila. Pour la nina yebi que ah soki na bina qui ende tumba. Tshisekedi atate kumba ki lokwa ki monene makasi. Soki doke na ende tumba na koza na difficulté. Formation ce ko salema. Pourvu qu'il ait violé constitution te. Nous sommes légalistes. Nous sommes d'accord. Et je te dis aussi, il y a un problème aujourd'hui. Au Monaki, il y a un rapprochement entre la Mouka Nakashi. Parce que n'est pas cet exemple moko. Soit bateau batambola qui dans la Mouka. Soit bateau batambola na IDPS. Ce que la Mouka IDPS ba PSI par exemple le mot d'ordre. To tambola contre FCC. Mira ki ngaka cheko yete. Pona koyebisa ba Congo maniete. Biso na front anti-dialogue. Babengango réforme. Babengango dialogue. Biso de l'obé ali moyo bazo luka be excuse pour l'élection 2023. Merci. Bakorete makila on a tes autres na 2023. C'est le moment à côté de l'Assemblée nationale wana. Ma mission TV, le miroir du monde. Est-ce que Tozo Kende na dialogue malembe to éviter que le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayambaki bongo lobby na cité Union africaine 13 personnalités politiques na la société civile pour na kotala ndenge nini ya kosala réforme électorale ndenge na lobaki. Est-ce que Tozo Kende malem na dialogue tala lisolo tokobeta na Canal Presse ya mokola lelo bandeko batali toza bongo jeudi 30 juillet 2020 mbote na bino bipai biso bozuli bako ya kolanda biso tango ya Canal Presse
ici et Koki, merci Nabino pour la fidélité, paix, confiance. Namoni Rodi Louadio, Namoni Kouparbola, Namoni Freddy Takidi, Namoni Mike Amoka na réalisation, Samson Ilunga Gimputu, Veyambata, Msimbi Amafinga, Naïsa Isalongo pour na batesto, tala équipe technique Oyo, Ezali Koedenga, Pobola Nangana Bandaku, na ba condition Oyo, Elumubani, Batata, Bamama Bandeko, c'est bel et bien parti pour na 45 minutes, il y a direct, il y a Canal Presse, Ndengena Lobaka Pena pour continuer Koloba Yango, Bozwa ba télécommande na bino bo boaka yango me ko boaka ngo na sete boaka ngo tele kola divombe likola ya tapi pamba te na tango oyo soko zape ba côté mususu eloka malunga ezate boye malamu na Canal Presse ya mokolo ya lelo to pesa bino mwa basango ya mike remise et reprise zo sali mabongo na armée malgré contestation ya premier ministre pour la ordonnance oyo et salemaki pour la armée la magistrature kasi ba remise et reprise eza ko salema bel et bien général Amesi Kumba ditango fort adjoint ke bonga na ya inspecteur ya FARDC lobezala ki tour ya oya militaire et chef de l'état il est passé là qui remise et reprise na mis soit directeur ad intérim il y a cabinet chef de l'état et Bérande ba professeur il y a université ba conditionné reprise il y a cours na bango na salaire il y a $5,000 bango ba lobby il faut que futa bango $5,000 chaque fin du mois soki babani ko futa bango $5,000 chaque fin du mois wanande bazongi na kelasi Mibeko, et quoi qui est pas à commandant à ville professeur Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, na kata Mibeko wana ya lobaki que ba remorque et kori ko tambola tena banzela ya nguma mokonzi Kinshasa avant 21h mettre le bagake na Congo, il faut ba suivi ezala kana ba décision bazwaka. Lobi ngai moko, lobi ezala ki mercredi, ngai moko na croisement ya Willery na Kabinda, na moni 2 remorques ezana 2 conteneurs il y a 20 pieds. Je me suis posé la question à Mitouni, mais décision au général Kassongazo qui pour na ba remorque et tambolate na banzela ya Kinshasa avant 21h mais yango ezo le ka awa lobby na croisement ya Willery Kabinda ngai moko na monaki 2 remorques ezala ki ba conteneur il y a 20 pieds. Alors il faut ba décision oyo ba konzi bazora na Congo suivi ezalaka marche na Matadi lobby vendredi 31 juillet 2020 bana Matadi ba lobby ba ko marcher pour à tout matubwana a démissionné siko nanko parce que cour constitutionnel et c'est senga qui a démissionné kasi à tout matubwana têtu na ndenga ko sakana ta zo nga ko démissionner te lobby suka na marche na Matadi et pas iwapi bana ya Matadi ba lobby ke bango ba kotambola pour à tout matubwana a démissionné. C'est clair, Gilbert Kankonde, VPM, ya intérieur à trancher. Et ça bon Godefroy Mayobo, yenem tazo commande, il y a Palou, donc premier secrétaire permanent. Il y a Palou suivant la disposition de la loi où il fonctionne comme parti politique. Mais kasi pour na Willy Michiki, président du groupe parlementaire, il y a Palou et allié, démarche ouaneza biaisé, pambate pour naye, et ça bon Sylvain Ngabou na Georgine Madiko, ne baza ko assumer intérim ya Luigi Guy Izenga. Kasi Gilbert Kakonde a tranché hier, c'est Godefroy Mayobo, yene mutu a remplacé un Kondo Gizenga, Luigi Gizenga na poste ya premier secrétaire permanent ya Palou. Quelques informations tous allez nango na tongo ya lelo yango wana na compte ya Canal Presse bandeko batali mbote lisusu tous na ba invité normalement il fallait bazala 4 mais 3 basi ba komeli biso awa tous na Filemon ya UNC on apesi mbote ndeko Zulu mbote na ba ndeko nangami balé tous na bango na plateau Filemon abi Vital Kamera s'évade na prison centrale à Makala siko azana batie na prison ndolo. Eza solo? Bon, ba rumeur, ba information toujours na gitsa yango. Bon, eza rumeur ezali information te puisque eza ba biloko ba façon akara ba Facebook na ba réseaux sociaux uniquement pour ça la baise ya ba moi ba chaîne nango na ba chaîne na bango mais ezali bien te puisque douleur moko to kombi nango nous sommes arrivés na pouvoir mais pas si et que République Ango Oya Biso est comme beaucoup plus exposé sur les réseaux sociaux. Il y a même plus, il y a des fois quoi, secret d'État.
documents ya minene ezo bima na ba réseaux sociaux et voilà des gens ce qui se permettent à des fois ya ko divulguer aussi une fausse information. Oyo bakoyi ko kanisa même atate na Vital Kamerhe ne pouvait et ne peut azali na makala très à l'aise na ndenge ya kozela kaka ko nani procès oyo koya na mukolo ya le 7 et ya moi ezoya en appel. Merci. Alors, mesdames Kankolongo, Congo en avant. Boni. Et c'est ngomingi ndeko Zulu kolo bateli biso to la mukina mboka ngo kandenge kuma me toko bondi tumba ya ekolo. Merci pour l'invitation surtout. Alors, Serge Kindumba, boni ndeko. Mbote ndeko Zulu, santé ali malamu na pesi ndeko nanga Medar Kankolongo na ndeko nanga INC mbote puis na ba kongomani o bazumbela ya kolanda biso. Santé ali malamu toko ba malamu te po ebike na este ya Congo bato bali kokufa insécurité ali ti lelo ko dominer na kati ya mboka o Congo kimia ba congolais nde ali esengo na biso pasi ya ba congolais ya li pasi pona biso na ko koloba yango wana ndeko Zulu. Voilà, tolobaki yango na ba information lelo tokobeta c'était mingi na makameta li bongo réforme électorale et pas wapi chef de l'état yambaki 13 personnalités et à politique, paix, société civile. Est-ce que tout ce qui est malé na dialogue, tala maman likamuto ko solo la. Na loba ki on sone bandeli ke Gilbert Kakonde a tranché, les abongo Godefroy Mayobo ndaza a commis premier secrétaire permanent ya Palou parce que Milinga Megebema na Palou tango lui gigizenga kufaki bachaki Sylvain Gabou na Georgine Madiko ba assumé intérim kasi Gilbert Kakonde a tranché, VPM intérêt a tranché, mais Willy Makiashi, Zabongo, président du groupe parlementaire, Palou est allié à Boyango, à l'objet de démarche, Wana VPM et intérieur, Zabongo biaisé. Alors, Torosu Kawapi, mais entre-temps, c'est Godefroy Mayobo qui est remplacé, Louis Guy Zenga. Alors, Medar Nkan Kolongo, Congo en avant, loi réforme électorale. Est-ce que tout ce qui est malé mena dialogue? Nakoki koloba ke na moya lelo ndeko Zulu na mokili mobimba na bitando ike na leki na meki kopesa exemple ya football omoni mikolo le kaka awa biso tolingaka sport tozala ba contestation mingi obiki ngai net par exemple na monde ga sauter na Real awana Kishasa na lagamoto a Fibo. Alors au komona ke ceux qui joueur à simi par exemple la touche contestation touche ezala ki touche ezala ki origine ezunga kaka. Alors baye ba fan de la football ba lebite est-ce que togo créer loi terre ba comme niveau ya créer ce qu'on appelle maintenant arbitrage vidéo. Donc ba mettre fin à ba polémique et ça là qui touche et ça là qui orge et ça là qui boy les lots ba améliorer. Voilà ici ka bato bazali biso 2006 contestation 2011 contestation pe bato ba kufa kaka 2018 contre bato ba kufa kaka. Maintenant il faut to gende na 2023 avant kutu to lebela makambuya ba réforme Congo en avant partie na biso esenga ki d'abord tokende d'abord na audit ba tout baye ba malam que ma pona mieleka ki autrefois la CENI avait parlé de 110 000 machines à voter de gré à gré oyo mwana ya basengezi ya salaka kuna muntu ayena kopwana les montants balobaki à l'époque ezalaki que machine moko bandeko coûter $1,500. Les analyses na ba recherche faites ainsi que machine ezalaka $300. Si tu fais 1500 moins 300 à 1200, tu fais ça fois 110 000 allez-y calculer. To monaki o ba machine moko ezika ki soki na au commandement tilelo processus sélecté na opacité moko ya kosakana. Et la loi veut que avant to lisana lombangu basta d'abord audit ya processus yo et les kaki. Nous avons eu des élections où Bazo réserve la clé ISB. Où Bazo y a compilation de facilité, n'anga sa publier les résultats. Ne faut-il pas au moins auditer tout le monde ce qui s'est passé? Nous avons vu dans Lombangu et ici, sans mâcher les mots,
j'engage la responsabilité de l'église catholique. Parce que bango à l'époque, bazalaka batu ya liboso. Oh, ba résultat ezaboy. Mais tango mabunda benga bango, sans poser condition à réforme, sans poser les kambo ya audit, bakena lombango, bapona ba candidat. Et aujourd'hui, je dis merci à notre peuple, grâce à leur clairvoyance, bato yo bazongisim. Maintenant, nous devons faire des réformes. Tout bandana audit, à part de la réforme, nous nous posons des questions aujourd'hui. Est-ce que Togo a une élection à détourner? Parce que l'élection est tout, moko tel que président va voter que va pour être à 30%. N'est-il pas tous les yango? Est-ce que c'est possible de prendre bakali la kasei, pas de makambo sei? Ndenge bakaya banakate. N'a pas ça simple. Regroupement ya bavedje folenga goyo. Comment on a gagné? Rassemblement so quel kasafou. Seigne a publié résultat bazui saité. Ba comme une cour constitutionnelle ndeko na ya bini député. Comment on calcule les seigne? 3 caution e ba to rebila batie la kibiso. Pour ba ko ba musolo ebele. Est-ce que tu as la même caution? Il y a tant de choses. Est-ce qu'on ne peut pas coacher la loi électorale par exemple que non? Dès lors que ba publier résultat pas sur la site ya Seigne Zulu Bulembi Bandal. Moutokuteka na commis Seni point a commis Zulu à ce résultat na ye. Pourquoi vous allez yo zalaki candidat obe to commis na mukolo vote Seni azana ba PVT. Et ça la kate. Mais si tu dans la cour constitutionnelle ko Seni yo ya kana ba PV. Ngai na sala candidat, je dis ce qui s'est passé. To commis ozo komango na ba papier. Il y a tant de choses. Il faut tout ça avant to kende na problème. Mais batu ya fait cesser. Donc on a ba yebeki baza batu ya peuple ko pona bango te balingi baki manalo bango bakende na élection wana ba entériner yango alors que la matière c'est même inscrit à l'ordre du jour. Pour nous pensons que non réforme est très important. Merci. Est-ce que Ndeko Philemon, est-ce que bakoyeka koboma sei wana te? Parce que poser problème trop likamu ya sei. Merci Ndeko Zulu. Na landi Ndeko Medar Kakolongo Ndenga Lobi. Ils en ont point aux alliés d'accord puisque c'est tout à fait normal. Mboka oyo biso to uti na opposition. En réalité to considérer que opposition est atambola ganzela moko na peuple. C'est pour dire ba desiderata oyo population azala nango ya ngona opposition aportaka pona bolakisa bana bato bazana pouvoir que zali na kati ya kokende te. Mais kasi lelo yo to zali na kati ya pouvoir. Oui, tokoki kolinga te ke tozo avancer mais tozo rekilaka. Tozo avancer, tozo rekilaka. To sali déjà 3 cycles électoraux. Maintenant awa tozo kende na 4e cycle électoral. Est-ce que tokoki kozonga na nusimate? Total, qu'est-ce qui peut permettre que tu avances? Oye banay ko bloquer biso pour na bolingo. Puisque nous pouvons le faire. Comme nous sommes un régime à peuple d'abord. Mais ce qui te salité c'est que le peuple veut. En réalité vous allez te taper à côté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui on ne peut pas laisser l'équipe de Nanga évaguer librement. Batambola comme si ezalaki na mbongo moko bazui ba sakani ndenge balingi et bag mamuta mutu akena ndenge alingi. Non, il faut qu'il y ait un audit. L'audit va déterminer mbongo et bimaki combien. Face basale la ki yango ndenge nini. Peu importe ndenge résultat audit ce que kozala na bakambu ya justice ou bien te, mais ba oyo bako remplacer bananga. Bako ye bako sala ketete soki na sali mabe contrôle tango kozwanga lobby suka na ngai e kozala malamu te. Donc tout ça c'est très important. Puisque lelo oyo on ne peut pas des fois évoluer. Neti likambu ya sei Ndeko Zulu, il faut quand même total kabona. Likambu ya sei et poser problème. Et poser qu'il a problème na 2018. Biso dosto eba jango ndenge le cas na parlement d'une manière cavalière. Basala ka yango bongo pour étouffer l'opposition qui n'avait pas d'argent. À cette époque, biso tozaki l'opposition. Non, la majorité des partis opposition bazala ki bana monsoloté. Oyo eko permettre bango te ke a ça la campagne malamu akoka d'abord ba matisi bongo ekomi $1000 par un candidat. Ça veut dire ceux qui vont aller dans la circonscription nationale, il y a 500 députés. Il faut 500 députés multipliés par $1000 et ça n'a pas bloqué comme ça. Et puis les calculs, il y a 5 idées qui peuvent poser des problèmes. Aux hommes, on a des fois que Moutabimi numéro 1, mais comme circonscription, on a des alliés à Moutumokoté. Par exemple, il y a un seul candidat. Les plus faibles, à Kogi Kolega, par rapport à aux plus forts, puisque Azali soutenu na baninga mususu oyo ya kati ya parti na ye. C'est ça des fois eloko wana. Et quand ça dit mutu. Pourquoi? Oui, nazo cité. Zwaka bokei na territoire moko, Songolo. Population a bien que notre voté massivement Ndeko Zulu. En réalité, comme on a Seni a publié Ndeko Medar.
Ça crée déjà un problème. La population dit non, non, non. Ils sont de voter qui était. Bango Bazara qui va 5e, 8e, 9e, mais ils sont de voter qui ndeko Zulu. Maintenant, la crise à légitimité. Ça crée beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, comme c'est nous qui sommes les régimes de Peuple d'abord, ensemble avec Bandegonabiso et FCC, nous allons nous entendre, ça ne pose aucun problème. Les mal en ende ma bende to banaki. Quand il y a un problème, au lieu de traiter, to banan ko crier ndoki. Au lieu de faire ensemble, dans un cadre, to solo gete, avant to bimisa eloko libanda, to ye banan quel soit, puis les pour et les contre. Quel sera les bénéfices de la population? Merci. Merci. La bandi était dans les disponibles avec des démarches et aussi la matrice personnalité. Ça va continuer pour permettre que cette fois-ci, le président Seni va la consensuelle et réforme et ces réformes vont aboutir à sorte que elles ont mis une élection à deuxième tour pour baliser la situation. Il y a la légitimité disant président illégitime, président ainsi de suite. Merci. Donc, alors, Nanabaki, 4e invité, Jimmy Kitenge, Ayak avant, mais on a compris que nous avons un retard, boye quand même. Jimmy Kitenge, boni, bah désormais, qui n'a qu'à. On a kanisaki que tu es au salle débat. Non, débat sali. On est les réseaux sociaux, on a occupé les réseaux sociaux, il y a un laboratoire, il y a un bandégomo, il y a un musalate. Ils sont en train de faire un laboratoire sans pour tenir compte Congo pour que l'autre fan de la Congo. Selon l'idée que chaque ancien chef d'État doit avoir 15 militaires pour la garde. Je ne suis pas dans ce débat-là. Il y a un débat de fonté. De l'Ouest, débat, même si on a des armées qui ont des dollars équiti, si on a des armées qui ont des nani. Magistrat ou la cour constitutionnelle bazana 13 mois d'impayement bafutami so ba des armées qui n'a qu'à des réserves nationales les zones. Donc c'est un débat qui n'a ni fondement ni base. Les 5 ans après la population ba retourna biso te bilan arrestation caméra des armements qui n'a qu'à non bilan ba retourna est-ce que la population ali est-ce que bilan bo promettre que le peuple d'abord est commis débat de fond photo lobela. Merci. Tout ça n'a débat. Mais il fallait que là où on a tout mis tout parce que ça, il y a peu perdre. Alors, ce que tout ça, on a débat, chef de l'État, à Mbaki Batouloubi, pour la 13 personnalités politiques, pour la réforme électorale. Est-ce que tout ce que Malem veut faire un dialogue? Le dialogue dans une république comme la nôtre doit être permanent. Tout beau dialogue, mais tout en respectant les institutions issues de l'élection. Exactement que toujours qu'il y a un dialogue pour que Batumisu soumet ba mesana ko na pouvoir na ba fenêtre ba lukasu ko na pouvoir na ba fenêtre. Quant aux réformes ya Seni, de toute façon bisonné réforme électorale bisonné ndé ko auto lo ba pour na sei na éviter bon certainement que bazaki libanda ba yo ko na gestion les gestion peut se rattraper bango pour organiser les élections. Ça nécessite beaucoup de moyens. Nous sommes l'unique pays au monde où on a plus de 700 partis politiques. Il y a 700 partis politiques moko atia candidat moko babanda ko sala biloko wana nyonso. Ça prend énormément de temps, raison pour laquelle batia ka sei parce que ba parti malette le ba Médard Kankolongo exister ce qu'il faut à la partie parce que on peut pas se réveiller un bon matin aux la cursus politique ou la moga un président parti politique et ça bien clé peut-être au qui n'attend OK na UDPS OK comme on a sous-traitant UDPS à cause on le connaît tiens on a gâté UDPS bah comme il faut travailler pour que base na cursus politique ça nécessite bon l'état wazana mbogote a dépenser sous mbogo makasi quand il parle des élections à deux tours na éviter les élections à deux tours nous l'avons fait na 2006 ça nous a coûté plus d'$1 milliard. Quand on réduit de 2 tours à tour, on dépense environ 600 et quelques millions de dollars. Mais les lois, nous sommes déficitaires d'abord dans Maramboa, au Foutaba, tout le déficit est bien. Mais vous voulez aller, la réforme, on a tant au salaire, évidemment, que nous avons libanda, tant au salaire, qui pour que tu pallier n'a pas problème réel ou tu vas rencontrer sur le terrain, tant que tu as gouvernant. Donc il n'y a pas de problème réel. Si on veut une élection à deux tours, ok, on peut aller dans l'élection à deux tours, mais avec quelle finalité? Beaucoup de dépenses. Est-ce qu'au sortir des élections, le lendemain, tu as un programme à prise? La population elle est à foufou. La population mais la ramaille. Il y a bien population. Les élections nous apportent peu de fois. Mort, malheur, misère, na élection. Les contestations, il y a certaines personnes qui estiment que nous tel à l'écart, nous tel à l'écart. Mais vous voulez aller dans deux tours. Avec quels moyens? Bon, on a des moyens et de l'été. Nous avons des moyens de réserve nationale de Sibolier.
bazofutama te to ya dollar lelo eza problème sérieux mpona mboka me bolingi okende élection de tour balobaka nani soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye bareforme wana ezalaka adapté pour notre pays. Nous ne pouvons pas aller au-delà ozanga mbongo awa baokanga bino. Quant à makambo ya banani ya élection na tête ya seni, c'est une question vidée de sa substance. Ceux qui sont catholiques, ndeti bandeko lola ba cardinal mbongo ba shole na ba bokondwa baza honnête, il fallait la présenter population ba excuse. Parce que tu préconisais que ce réforme, bah on va la réforme, on va directement, bah binisa mutu na bango tailler sur mesure sur fond tribal. Mais le rôle va poli, on sent ballon de gagner, le rôle va gagner, bah la élection, bah ce qui va bander bien et que il s'abîme à province telle. Bon bah les Congo va le bien, on a vu sur du match, bobo eli, bozo tia pays na ndenge nini. Du moment où c'est difficile de gagner, de respecter vérité à l'élection, voilà c'est tout. Merci. C'est une domba. Réforme électorale, bah parti mallette, bah on va pouvoir détour beaucoup de dépenses. Tu reçois ma dissous c'est ressemble à l'on qui présente c'est Kindomba. Ya liboso na lombango ndeko Zulu na oki ndeko nanga Jimmy ali toujours kosa musala au colon noir atinda kabango basa monsieur Joseph Kabila. Tango Jimmy abeti tolo na chômage ya ba congolais na oki a évoqué loko moko ya litre capital à lobby. Depuis Congo ezala Congo tokenda vote discours biso to banda koloba. 2006-2011 Kabila président na élection. Avant comme après différence réalité. Conditions de vie à population ils ont changé. Est-ce que Namboka o ba dirigeant ba lycée bato ba lingi peuple na ndenga solo ndenge ya lobby. Boniki kota lycée na ba kongomani bo ba Kabila tigala ko linga binote. Yango monete de 2001 Tina ndenga sali 18 ans atikali jamais ko travailler na loko ezali na bénéfice na bino. Lelo na yoki abeti to la lobby que non ba parti malette le quoi exemple ya ba Médard kan Kolongo a lobby wa ko loba. Mais faut que tout na kandeko Jimmy eloko moko. Tango bango bayaka na etando ike pona ko critiquer ndeko Félix Tshisekedi ali président actuel. Mais babosane te ba régie financier nyon surtout ali na maboko na bango. Bali na ministre finance, bali na ministre mine, bali donc makambo nyon surtout ali secteur a misolo. Yali secteur au bango bato bali kokamba. Yali secteur au soko ebite na koko peso information, Sadar auto ko détourner misolo ya mars na bango bato ko sale 5 millions ba imposa ki na tous les gouverneurs, tous les ministres FCC ba bimisa ki financement. Mais budget ba votaki na commission élaborée qui yango bazo accuser entre Ngoika Sanjube et M. Sadar. Ngoika Sanjitango ba interpeller lobby na makambo na tikali ko bate batuna nani secrétaire permanent parti 5 millions bimé mais résultat na sur le terrain il y a mobilisation il y a babitumbo et salama qui na quartier le roi Matonge ponga bi commune à Kinshasa réseau wana nyonso tout selon bato ba financer ba lobaki que non mbongo bimaki fallait pas ba trouble bato ba réclamer donc bimaki misolo 30 000 francs na mutu na ye na mutu no ezali capital ndeko Jimmy atika ko 17 peuple congolais condition oyo ya koboma de tout tokoma na un seul tour. Yaki na volonté nani? Yaki na volonté à colon noir M. Joseph Kabila. Alali à la muki a ebisi batunaye pour na koboya na liboso na 2006 débat contradictoire Joseph Kabila boyango. Bakei maponami nde siko ngai na d'accord te na peuple na biso. Na ebisa kabango met fois peuple face à la peuple pas kana mémoire akana histoire ya mboka na ye. Batu lo ba lutundu la soki boki bango fo boka bango avec beaucoup de réserves. Bali bato te boko kondimaka bango à 100%. Kabila lali à la muki imposé na bato wana na majorité na ye. Aibisi bango na lingi boboma. Peuple ça la soin na ye te. De deux tout boko sango à un seul tour pour la volonté na Kabila. Pour na nini ayebi ke soki na bina ki ende tumba. Tshisekedi atate kumba ki lokwa ki monene makasi. Soki doke na ede tunga na kozana difficulté. Même na un tour Tshisekedi déjà ko gagner ngai. Aleki na nzela balutundula basali nini babongoli mobeko likonzi balongoli yango de deux tours bamemi yango un seul tour pour avantage ya M. Kabila tokei kokendo tokwe kokende mapona ma 2011 obi lolenge nini eleki obiso ti lelo totikala kondima mapona mi wana te toye kokoma na 2018 basalisi mapona mi na volonté na bango peuple congolais yaki na deux candidats peuple yaki Félix Tshisekedi na ndeko Martin Fayulu. Soki na bango mibale moko abimi ye wana candidat peuple ndimi. Mais soki Sadar et Kabila kosala nini akoboma biso. Bakei na ndengo bango bakoye kosala ba moni te résultat Sadar apesi
nani nanga pesifi baka bisi Kabila lobite moya ko bongo la miracle na sala ya lite mai ko bongo na jamais vino Kabila ebisi nanga lobi oya zui respecter voix peuple Félix Tshisekedi dazo abimi mais na nzela mapona mina lingi to pesa bango nini mingongo biso bato ya front anti dialogue nyonso bino boko benga ngo comme réforme o biso tozo rejeter en bloc. Pourquoi tu as dit que rejeter en bloc ndeko zo J'étais par là. Ceux qui ont besoin de réforme, ceux qui ont besoin de la loi, loi électorale, tant que Kabila a la majorité, il va faciliter le peuple. Donc, bateau, besoin d'étendre que pour la la bino tango ya dialogue ou réforme. D'abord, ko bandana na bloc wana nyo soto kende ko kutana na ndeko Félix Tshisekedi, moto ali sérieux kuna alite. Soko zwina nuye moko se sanga o azali parmi ba initiateur, ba géniteur, ya likanisi wana. Ali modèle te nana ko kamba ke peuple congolais ko mu ko cha confiance na bino na makambo na do pona ko ebisa ba Congomani biso to lobi nini réforme ou bien tombe biso to ko bunda to ali na ba député ba ali tango ko mu kuna député wali lisu na FCCT wali lisu na cash to wali lisu na lamukate ozawana pour intérêt ya peuple alingi nini to lingi boya na loi. Par exemple, le lobby de deux tours, tout comme un seul tour, chef de l'État la kaka yango et ali parmi ba discours ne makambalo ba ki de 1 de 2 tolingi makambo etali caution oyo jimi abeti tango lelo yaki pona koboma bandeko na biso mais dans Kolongo faut encourager azali elenge azali na même titre ndenge mona Joseph Kabila soki lelo akoma président de mona grand parti et ali po bénéficier mais il ali ko bunda na ba fo perso Merci. na mbongo ezali ke bato bazokuwa na vision et ba contribuer aka Merci. mais Joseph Kabila a bénéficié comme na biso ba Alors, na sisa likanisa non, na de kozulu tete na sisa ndeko mais vers lobi mingi ndeko ye na Jimmy na sili sapona ko ebisa ba Congomani ete biso na front anti dialogue babenga ngo réforme babenga ngo dialogue biso to lobi ali moyo bazoluka be excuse pour l'élection 2023 Merci. ba ko rete makila wana tezo tanga Merci. twali na 2023 c'est le moment à côté de l'Assemblée nationale wana Réforme électorale. loi babunda moment Ce qui va refana. et puis t'as allé belé toi en 2020 Formani ne Salem. Mesdames Kakolo. Je vais ramasser quelques. N'a pas qu'il fallait répondre Jimmy, mais Non, répondre à la je ne vais question pas là. répondre Jimmy. Ah. Je peux l'amener dans un communicateur. Il y a parti Gaza, président, il y a parti le Kabila. On peut se rencontrer. Moi, je ne peux pas le répondre. Gaza, président, parti. Il y a ça là OCC pourquoi Tiero Yaza Awa Mbatona Game la fois passée. Tilelo, Nayeba Air Moussala, Salaka Air Ni. Et pour moi, Makambula Matade Kotambola. Donc, Ngaï n'a pas répondre. Ce qu'il sait, il sait. Je crois qu'il y a des causes. D'abord, j'ai une matinée politique. Il y a une image dans Canal Presse. Où il va couper sa mbongote. Yo moni batuba qui est dans un meeting. Yo comme on passe à Kachikon. Yo Kotambola pona nini. Yo Kotambola pona ba minago na basaka tawo vraiment ndenge bazo boma mboka. Batoni ah. Mais même chose FCC. Ata baron sara ngo balungwa kaka. Ça c'est un parti. Il appelle le parti à monnaie yango wan. Donc moi, je ne suis pas entré dans la polémique. Moi, je réfléchis au Congo. Et puis, comme on dit, élection, ils ont même manié. Combien il y a ça nous amène des crises. Les élections, les élections, les élections, c'est le moyen par lequel, dans le vie, tous les jours, constitution le qu'après 5 ans, le peuple a le choix. Il y a qu'au décider, nani a qu'au qui kozwa, destin na yé. Mais le coup là, na batu ya fait cesser. Élection pour la bango, il y a fabriquer des députés. Nous disons pour nous, les élections c'est le moyen par lesquels et nous allons consister. Nous devons avoir la bonne volonté. Quand non, les députés ceux qui vont voter, bango, baza FCC, ya cash. Les députés ya fait cesser, bali ba député. Comment tu peux t'imaginer que Janine Mabunda, alors que à l'ordre du jour, batikala kocha les kambo ya entraînement ya rosa malonde les kambo monene bongo amemi yango na kuku oza mokambi assemblée ceux qui allaient vraiment je travaille pour la mboka yo monaki na assemblée wana ba loi boni eza na kati wana loi ya réforme ya seni ezala ki kuna loi sur le peuple autochtone eza kuna loi cybercriminalité eza kuna yo mabunda simbaka yango et l'autre c'est pédicier loi mina kuna sakata bazo
na babaka pour réaliser yango. Ce n'est pas une assemblée au côté la Moutema et ça que c'est résonance ya Kingakati. Pour nous pensons lobby de Kozulu. C'était Formation ce qu'on salema. Pourvu qu'il ait violé la constitution, nous sommes légalistes. Nous sommes d'accord. Et je te dis aussi, il y a un problème aujourd'hui. Au Monaki, il y a un rapprochement entre la Mouka et Nakashi. Parce que, n'est-ce pas exemple, Moko, Zoa Bato Batambola qui est à la Mouka. Zoa Bato Batambola na IDPS. Ce qu'on la Mouka IDPS, si par exemple, le mot d'ordre, tu as contre FCC. Mira qui n'a pas de quoi y a. Zoa Batouane, petit mot d'ordre. Ces rapprochements-là, et comment ça fait FCC? FCC, c'est l'axe du mal. FCC, on a posé l'élection. Il y a un moment où il y a fabriquer des députés. Les lois maintenant, je suis d'accord avec lui. Ceux qui toquent dans l'Assemblée réforme et ça les matin. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de Gambia vice-président de l'Assemblée nationale? On n'en parle pas. J'ai pris que Konyanga est un candidat. Ceux qui sont le second candidat. Et nous, quand on est tant que Kingakati est sous mot d'ordre de réforme collectée. Maintenant, il faut un consensus national. Tozo Linganili, ate pas na bango élection za na tinate, mais pour na yo kindomba, bato bandi melaka yo, bato balan, omuntu akanyaka lokola bango te etumba na yo, bango bazo. On est parti monene mais yo okobunda na na minyoko na kuiba mbongo l'état te okobunda na mele nkolo apesa yo, mais bato libumbe oyo be kozombongo. Merci. Komona lelo. Na yo to le belango. Merci. Ba dossier bandi, fibre optique. C'est ni. Ko suka ni makala na ko bisayo. Yo na ko tane ko sanga pete. Na ko bisa oyo bitande ndeko zulu. Fibre optique. Kabila na kinke moto ba fibre optique. Merci. Alors, mais dans le Colombo. Voilà, ndeko nanga ya UNC ezalate que ceux qui présent signé ordonnance soana pour présenter qu'il faut qu'il y ait un consensus général. Ezalate que ceux qui bavandi ndeke medara lobby pourvu que ait violé la constitution parce que nous connaissons les joueurs LRG. Beaucoup de gens vont vendre pour mambo pour la réforme électorale et comme il va partage équitable et équilibré des pouvoirs. Ndeko Filemo. Ah oui, Ndeko Zulu. Mais il faut qu'on rappelle comment Moutuya. À quand tu as bolingo ba congolais? Vraiment c'est pour ceux qui n'ont yo kanenge baninga bana kacha koloba. Proposition malamu ezalité soit ba o ba malamu ba o ba zali mabe. On ne peut pas te kotonga mboka te ceux qui tozo considérer bato mususu neti bazabolo, bato mususu neti banjelo. Là vraiment ça ne va pas. Et ko kende malamu bongote. Puisque ceux qui na yo ki ndeko gindo balobi député national. Voilà, les députés on dit pas député UNC. Député Kasson dit député national. Malgré ba voter yo na regroupement na yo. Mais tant que comme na ndako na babenga ngo parler du peuple. Donc d'abord déjà constitution et ça déjà caractère national et unitaire, unitariste pour permettre que tout ça les landé mboka. Mais quand ça des fois biso to bandi ko kota na ba intérêt politicien et pour intérêt politique et c'est ce qui nous amène, c'est le peuple qui souffre. Puisque les lois on ne peut pas. D'abord, ce qui est allé dialogue pour nous permettre que Makambia mboka y avance. On ne voit aucun mal. Biso UNC c'est l'un des partis politiques Oyo et Pronaka amour et discipline. La preuve année marche n'a pas éprouvé. Et frapper toutes les marches en termes disciplinaires. Là où les gens ne pensaient pas que l'UNC pouvait mobiliser à Kinshasa, que l'UNC c'est le Sud Kivu. L'UNC a fait carton plein, Ndenge Moko à défendre la plateforme politique. Ce n'est que l'UNC sans aucune association. La majorité de la partie est parti malette. Maintenant, vous allez remarquer que dès que Banda Kotambola na Bango ba fingi motote, ba provoquer police peut qui peut Kotambola peut à Mondu qui n'a été ni à ta gaz lacrymogène. Et c'est pour dire message na biso clair que justice et ça la musala nango et que soit interférence politique te ba katali kambande ko vital kamere na momemia nyoso. Mais les lots on a zo kande kona surtout so na yogi ndeko nga fandi ndeko nga kitenge. Ezo salanga mo passé. Jimmy. Oza peut perdre oza na kati ya cash, oza na kati ya FCC ndeko. Boza ça veut dire on ne comprend pas. Bozo s'acharner contre qui? Pensez-vous que ce qu'on y a na télévision lobby no régime ezali moyini, ezali mabe bazo sala boye. Population ko comprendre yo. Agola laver makanisi na ye o azana ngo envers bino. Il ne faut pas oublier
que c'est à l'âge de 29 ans oh écoute ndeko nanga medara leki yango ke Kabila azwaki pouvoir lelo oyo vous fondez tout simplement réflexion na bino nyonso sur base de ce que Kabila dit parce que na lobi mabe ba okende kobeta nga bambata et alors il faut laisser de faire la politique mon frère mais aujourd'hui quand nous sommes au pouvoir toi et moi nous devons contrôler le langage na biso et ça ne veut dire pas qu'il faut ton dima toute critique ya bazo sala biso mais il faut que goyeba ko défendre les côtés bons au régime zanakata ça donc en réalité toi tu es en train de dire le gouvernement qui est chapeauté à 100% par l'FCC que bozo sala le côté. Puisque Babiloko Zolo, il y a une rubrique qui dit que c'est la présidente de la République qui paye les fonctionnaires. Mais même nous avons une réflexion. Où on a dit que c'est la présidence de la République qui paye les fonctionnaires pour juge à cour constitutionnel, impayé, un tel impayé, est-ce que c'est le travail du gouvernement ou bien l'institution président de la République? Merci Philemon. Il faut, quand on arrive, le fait de peut-être un spectacle dans Moninga Moussou, tu biaises ta communication. Merci. Et en réalité, c'est ton parti aux en difficulté. Merci. Donc, tant que tu as le peuple a besoin de savoir. Batouana, à des fois, une information biaisée. On a besoin que tu apportes une information vraie. Que note va désarmer à noter et Zali va nungu. À tout ninga magamuke note qui que nos caméras a évadé la prison à l'obité Zali Masola le kota il est un peu. C'est ce que le peuple a besoin de bafana ba itandoke ba Rolanda biso et non pas spectacle soit to ninga muto e ba gelo on a zolo ba Zali ce n'est pas du tout bien. Aimons le pays dans notre coalition tout ça la point que ne libre. Sinon to koka bona pété tina suka puisque s'il y a un échec boko lata yango. Merci Philemon. Merci pour la toilettage technique. Merci. Neko Jimmy. Réforme électorale. Et ça, le Marawapi. Dans l'Assemblée nationale, tout il faut battre vendre Basalam. Yango nazo kamwa bato ba se précipiter pour na kinekoluka ba réforme. To lo barango nyonso les questions de l'État se gèrent à l'intérieur des institutions. Mais na roko kende directement que sans pour autant na balayer quelque ba mamo makamingi le bien. Ndeko lobia wa que non. Nandeko kindoma ba lobi ke yozo loba makambo ka etambola bien te ba régie nyonso eza na maboko na bino ndeko bosani ni tete sele ya la guli ko alerter batu ke mbongo ya mboka bazoli yango lokola kalanga sele ya la guli na alerta et sali ke batu ba se retrouver na prison ce qui a lati bongo ndenga lati ezali alerta ya la guli est-ce que bisonde bato le lot ba régie financière bisonde to toucha qui réserve nationale. Mais pour toucher réserve nationale, à l'époque, il y avait encore un gouvernement, le gouvernement Chibala. Mais pour le gouvernement Chibala, entre parenthèses, total qui procès. Mais d'abord, il y a un ganga. Mais d'abord, il y a un plateau à ganga. Balandela mutute mutazimbo ngazali tel mutazimbo ngazali mukolo tel se retrouver na prison boko mikolo bakeno biso na bino ndeto to partager bilan wana biso de tolia qui réserve nationale biso to tikela ki bino mbongo boye avec précipitation bo se faire plein les poches boko mi ba riche tata muke yo mona ki tangu procès sala makeno mona ba inculper mutu mo ya FCC biso ndeto ko mi ko remonter le pente le choc biso ndeto ko mo atténuer choc ndeko kindomba otelo bake Shadar a détourné mbongo. Ok. Il y a marche. Il y a marche. Très bien. Je me permettrai les leaks à contacter l'avocat à Shadari. Donc il y a la justice. Parce que les logiques. Tout ça la débat. Tout ça la débat. Non, tu veux quitter. Tout ça la débat. Yo répondre. Maman, si tu sais ça, yo me répondre. Est-ce que moi, il y a marche? Et ça détourné, tu es détourné. Ma allégation mensongère dans un plateau de télévision, phototika politique. Ce qui a lobby qui a détourné Mbongo, le meilleur moyen, il y a quoi que Shadar a détourné Mbongo, et la justice. J'espère que maître Mathieu qui t'a maître Moïse Bozola Bokene na justice, Nego Kindomba Azali, Bokene na justice, a démontré par plus que Shadar a détourné Kimbongo. Parce que tu as continué la politique, il y a bongoté. Quand elle a été Kabunda, le Bakio, 7 millions à Congrès. À Kima Moukolongo a reprouvé, à Kimi, Ayate. Moukolongo a prouvé que 7 millions, il y a Kima. Toké Banabilo Gotozoloba. Nego Médard par manque d'arguments. Chaque fois, Nego Médard a un plateau. Non, on a retenu quelque chose. Bolongo a un débat, on retenir quelque chose. Azalara toujours superficiel. Et toujours dans des attaques qui ne tiennent pas. Bien à la salle à OCC. Ma bosse a niqué. État d'urgence, c'est autant que la lever si quoi. Parce qui ordre n'a pas mandataire ni on sort. Basta la shift et travail. Qui ba oya semaine ba semaine ba abosa ni. Service Osana microté, Osana microté. La vie de Jimmy Kitenge importe peu. Le Congo doit passer en priorité, papa.
marche leki biso UNC to aki na ordre mais na kamwe cash IDP ça marche qui bozala ki te UNC marché UDP ça zate mais le ya linga expliquer biso ni bozali jusque la cash zo existait oui ou non yon pour expliquer biso le na plateau so ki cash zo existait ndeko medar alobi biso que non ndenge za wana yona wi côté ata na communication parti na la République des présidents malheureusement nous sommes dans la République des présidents muta wi ko la mukana tongo alobi nga na komi président parti politique akomi ake pa Gilbert Kanko ne ba pesi autorisation mais Dar Kankolo moninga za cursus politique les awa mais Dar Kankolo nga sona na parti na na leki na président en termes de mobilisation en termes de formation en termes d'idéologie politique yebisa mais Dar Kankolo il est de gauche ou de droite apronaka à ça la politique ni na pronaka quelle est sa vision politique ayeba il n'a aucune vision politique afin d'attaquer ça la formation sur le plan politique il se réveille un bon matin à comme président d'un parti politique yango va partir à bon et au tika la jambe en élu asala qui est président d'un parti politique ah on a commis la Kinshasa to ali candidat député provincial ça pas le fait ça pour Kalema ça bétail abima même pas parmi les 20 premiers il a été battu à plat de couture mais curieusement par président d'un parti politique, tu vas respecter les Congolais. Moi, je pense que la réforme, il faut ça à l'interne, à l'intérieur de l'institution. Les réformes ne se passent pas, na batumo ba créer moi conciliable, na bango ba créer mon président pour que la finalité soit pouvoir. Merci Jimmy. Pouvoir on est à la volonté peuplée. Ba réforme il faut ça dans le cas des institutions. Neko Zulu ngana ebiso ete biso na front anti-dialogue forme to bogo benga yango. Yango biso tozo interpeller za ba eli ya peuple. Surtout à Kinshasa, tu as na malchance, ba député nationaux tout ya Kinshasa, tout tendance confondu ba sa relo ko côté. Mingi ba wana ba kota na bango na sac ya mabunda ba koma ko soigner la mabunda. Na makambo to ko compter na Kinshasa de ba mo benga bango ba jouissé. Même en termes de proposition be initiative ba raté bango ba obe na makambo etali kanyaka. Na yepo na bisande ko Jimmy. Tango toke mapona ma 2018. Oyebi yango très bien. Que Sadar a détourné même Misolo Bobimi Saka 100 millions Nazolo Bayango. Il y a campagne électorale pour Nanini. Pour y baguette. Pour Nanini. On a débat. Est-ce que tu as un débat comme une réforme électorale au lieu que tu as tel a détourné, tel a détourné. Ndekozulu na ye pona ebisa yo loko moko sur makambo tali réforme. Biso tozo banini na franti dialogue. Makambo ndenge bandi na ndenge kosukela toyebi ete batu bali na makanisi par exemple les FCC le loyo bazola kisabiso ete bazali na bonne foi te balingi te élection sa nini esale soki ba moni candidat na bango Ronsard Kamikazo Kabila ngachela biso na senite bango pona bango bali na besoin que makambo sa nini esale mate puis na koyebisa yo ndeko Jimmy odeko beta to azo accuser église catholique à l'obité. Il faut bandi mais élection ceux qui vont voter on sort toi ko bima bakoboya yeba yango ke mabunda ali parmi bato bazo jouer une influence pour na ko bisa ba confession ko religieuse mususu ke réunion oyo so lazo convoquer ba kenda kate pour na nini crise za na niveau na bango ti suka baluka basa nini bandi misabatu ronsa mais na moya nini bango na FCC idée na bango ali nini soki bondimi dialogue ke bango bakokota dialogue ali na condition moko pour na bango soit Ronsard candidat bandimi président nyonso bokolinga boka na bango bakosa nini bakondima basa nini bapesa bino yango moni biso tozo bisa peuple congolais boye ba yango dialogue na ba forme nyonso tout na bato baza même ba initiateur eloko wana boye bango ali na avantage na bino peuple te lelo loko biso to ali ko luka pona peuple ali nini et ali kimia na Congo to comprendre que tant que Kabila ali ko demeurer na kati ya Congo problème ezo bakisa maka tant que FCC bali na même objectif ya koluka bonheur te ya population lelo yo ba komi kayu na chaussure ya ndeko Félix Tshisekedi ba bosani te la personne azo gérer pays au quotidien c'est le premier ministre li parce que matière makambo etali gouvernement etali Pepe Ilunga mais Pepe Ilunga ya azali absent azana pona intérêt na bino te si na senga ki plusieurs fois na lobi est-ce que tata wana ko démissionner te pourquoi Kabila ko soit même Jimmy ota comme c'est premier ministre mais ayebi que Jimmy azali na ambition ya lingi su bato bali na ambition te akoyo kotala matata akoyo bunda mais matata ali na ambition mais ayebi que Pepe Ilunga Tambwe Mwamba mabunda bali na bango na ambition minene te bango ambition na bango ali nini vie na bango a champagne continuer confort na bango continuer bali musika ya intérêt peuple donc na koyebisa bato ke biso na makambo bobengi réforme obe dialogue na forme tout tant que FCC akozala na kati eloko wana
toyebi ke aline eloko moko te kobima oyo ekozala na intérêt ya peuple congolais yango wana nde elite ya koboya makambo wana mpo na nini toyebi ke FCC balingi maponami te na 2023 sans ressort malonda candidat na bango. Merci. Tout un message après tu peux ça mot de la fin. Hein, une minute. Non, deux tours, trois tours. Après mot de la fin. Tout un c'est toujours un problème ninja et pas des photos. Pour Nathan, aujourd'hui deux et puis Nathan un message na mot de la fin. OK, ba message il y a YouTube, ba la vision en direct. À travers le monde bakomi ndeko Matienda et ndeko Zulu oui lobi na monaki remorque na lemba terminus na 18h voilà ngana monaki na croisement Willery Kabinda na 15h35 deux remorques na ba conteneur à 20 pieds bobaki après 21h mais ndeko na lemba lobi 18h monaki ngai na monaki na 15h35 je crois qu'il faut suivre ezalaka na ba décision au ba konti bazwaka Joël Bouloba depuis Londres Yakuza. Joël Bouloba, bonjour et félicitations à vous les amis. Londres est présent. Tozolandabino. Voilà. Merci Joël Bouloba. Merci. Lissou Mumotanda, non. Joël Bouloba kaka depuis Londres, lobin de Kozulu, ba diaspora baboyi ronsar malonda. Azamutu ya PPRD. Voilà. Joël fut un ancien caméraman à Canal Kin. Ah, ce qu'on a à Londres, ça fait 10 ans. Joël, Yakuza, au Komelanga Souter, au Bossani Goma. Voilà, Arma AMK, bonjour, on a commis un peu en retard, est-ce que vous pouvez présenter, comment va inviter, tout ça là, Jimmy, Médard, Kindomba, na Philemon. Arma na bondi, papi wase depuis Italie, ndeko Zulu na tuni, ba église ya kine ko funga matote, parce que bolingi kaka mboka kufa. Le 15, et fungama. Il est matadi depuis la Tunisie. Canal Presse, tunelanga ndeko Serge Kindomba. Pona nini alobaka mabe a fatite même si bisonyoso tozomona ke mboka ezokufa lisusu lisusu na période ya Kabila te. Joël Ramazani, j'aimerais vraiment avoir si ces gens, j'aimerais vraiment savoir si ces gens du FCC ont une conscience. C'est vraiment honteux et triste. Wana robina Jimmy Kitenge. Est-ce que Medaka Kolongaza a problème dans l'église catholique? Chaque intervention na ye qui a tangi église catholique c'est comme si à la mouki mabe. Pour comprendre la réalité, tout n'est pas bisoyé. Pour répondre, hein? Ndeko Zulu, vous avez raison, jusqu'à preuve du contraire, barrément que Zotambola, la journée, général, quand son oiseau, mon ato, à son até. Mais pourquoi les politiciens congolais, bazalaka toujours matata pour nini, le gouverneur du Congo central a coquille qu'on démissionné na yété. Voilà. Ndeko, to sepeli comme on a Serge Kindomba, na Canal Presse, à Kenda Wapi, et surtout plateau à Lelo Kitoko Wapi. Merci na équipe Mobimba, ya Canal Presse. Ndeko Zulu jour nini, bakosa l'évaluation à Seni, na nina e basuki kone na Kenda Wapi. Asana Kinshasa. Asana Kinshasa. Ndeko Zulu, félicitations, Miso Kitoko Mingi, c'est actif toujours le colo, rasta positif depuis Kingabwa. Dialogue Eza Wana, Tokolimbisa, IDPS, papu depuis Bandal. Ndeko Zulu Eza Penza très important, basa la audit na Seni, Zach Le Moussiana. Canal Presse, biso awa, tozana marché ya Bayaka, na Mombele. Administrateur ya Wenze, azo nyoko la batu ya Poussou, na ba porteur, carte 3000 francs par jour. Poussou et Memarabiloko, 2000 francs. Soki tembe, ndeko medan kan kolongo, aya yemoko awa, aya komona. Mais c'est Wenze ni wana? Balobi, Wenza Kingabwa, na Wenza Bayaka. Baobengo kuna ukende. Ndeko Zulu, frère Oyo ya FCC Makamalo Baka, atrompaka banani, qui sont na administration ya mboka. Ndeko Zulu mboka eza na pasi makasi. Mokonzi ya mboka atika distraction ya ba dialogue. Na este batu bazo kufa. To ya dollar likolo. Toko suka wapi na dialogue eza ndeko eza nde bazo luka ba poste ala ki sa peuple ki azali fati beton ame mabiso tina suka ndeko Zulu makambo ya fibre optique suka wapi ndeko Kindomba a éclairci biso banani balia mbongo ndeko Zulu tozolinga to bana YouTube bozoleka mais jour nini bokota na tente ojise nini ezoleka bokota jour nini kala tendeko Canal Presse ndeko Zulu bela biso bamura oyo bazana ma nchili bazo boto la ba civil ba objet na bango ata osali na yo eloko te gouverneur a ville ayoki ndeko Niko Fai Mujahideen bolo bela biso que ba convoqué hier na parquet général ya Gombe pour na marche ya biloko ezo matana mboka oyo eza nini tokolanda ngo soki Niko Fai ba convoqué voilà une minute to banande ko filemo oui monsieur
Ah, donc, on a répondu dans... Tokei, minute à conclure. Ah, ok, conclusion. Merci. Nayoki, ba téléspectateurs, ba sali, ba commis, ba tindi, ba message na bango. Merci beaucoup, puisque ba comprendre. Que ceux qui bazo tanga mingi kombo yandego Jimmy, puisque on remarque que non Jimmy azo yakate pour asa la communication. Voilà que non c'est l'UNC sur les plateaux mutazana kata ko pate. Réflexion et aza à l'aise. Aza na kata kolobela pona makambo ya mboka. C'est ça le plus important. Donc awa to bien que non ngai lelo na ye na ko lobate sa ko ça. Ndeko Vital Kamere tozo de la procès en appel o to sengi pe bandeko bazuzi basala o benga bibeko biso yense tozo sala pression na motote mais to ko senga justice ezala équitable balande la dossier na malamu soki azali innocent batika ye azwa liberté à continuer. Merci Philemon Bolimbi sanga bandeko naza obligé aux 4 émissions. Le directeur général est vraiment catégorique. Sinon tu technicien baninga bazwa problème. Merci, en tout cas je suis très désolé Jimmy. Merci Nabi Gozay, maman Lobakindo, maman, je suis très désolé. Mais dans le dossier 100 jours, Bakangi, Bakangi, Bamaros, Bakangi, OVD, et puis tu viens de dire que ça va OCC. Merci. Merci Nabi Londe, vous allez comprendre, donc va comprendre que la télévision, temps et temps, nous sommes désolés, photocata, pour te déborder déjà, il faut, Salamoussana, Bamopo, Bazobanga Mukanda, la direction générale, ce qui est tout à fait normal. Merci. Vous allez de partout, rediffusion 21h30. Bon, on a 18h pour le battre. Problème est à la semaine prochaine, on reçoit temps. Bon, on a vu ça, on a rediffusion, on a 21h30, 18h, 23h, on a tente. Boutique à la malamou. Kassi, il y a un rebelle au moment où il y a un monde ensemble. Après, Simbo, on était pas sur ma Wenza Kalembelembe, boutique à boutique à vendre Kimia. Quand on va le maman ya Zando, le maman Zando, vous avez annoncé respect quand même dans le plateau. Le maman Zando. Non, la rebellité, il y a un petit peu maman Zando, Gobila Kangi. Fait des locaux industriels, moi en Zambie. Boutique à Malan. Ma mission TV, le miroir du monde.